Bonjour, bonsoir dans tous les coins et recoins du monde, là où vous vous trouvez, les amis de Kouli Media TV. Là, c'est votre humble servante Zizou Zidane Zetia Mounene, Toye Lelo, parce que ma békoti, bandeko, ma békoti à ma kassi, qu'est-ce qui se passe? Eh, biso ba Congolais bandeko. Eza nini pour la basala nzambe? Na basala nzambe eza nini bandeko? Nini ezoleka na basala nzambe? Tout aux arabes, ba mois passé awa, tout le monde qui Moussa Nzambe chante en Moïse Mbiye, va publier, c'est extable. Papa, les réseaux sociaux et l'équipe. Dans le coup de silité, bazaka na ba tribunal. Tout le monde a vraiment, il y a lobby na 18 ans, il y a maman penza, toi comme on a, ba bois quel biso penza, pasteur évêque Mukuna, atabino moko. Atabino bandeko, ça fait mal, boza bate, bino bote ya kabiso. Bino bolendi sa kabiso na liloba nzambe, to loba nini sikoyo. Bandeko to loba nini. Masala nzambe mususu atelema bizo bina liboso abeda chou. Abini bena pan, nzemba innocent. Boke na biso wapi? Bozo ke na biso wapi? Bongo sa biso nini? Asala nzambe. Po bino bobibenga ka basala nzambe. Bobibenga ka bino bana na nzambe. Bobi benga bino bobi tia l'écart bino na bino bobi binonde basala nzambe binonde boza parfait binonde boza so nini binonde bozanga lisumu vraiment to boite bon okokozwa na yo mama zate na ndako mama zate mosala nzambe et puis la fille franchement ndini obimana papa azana âge ya papa na yo babi mutu nyo surtout abimi na mutu mwana nyo so bana mobali azana âge mona papa na ye amoni nudité ya mutu aza même âge na papa na ye aza maudit baba c'est quelque chose bobanga makamute boy pona nini en plus obima sans se préserver franchement pasteur na bana bato mike ndengwana et puis sans se préserver chose grave. Il n'y a pas si penande yango wana sans se préserver. Confiance ni bozanango. La fille, confiance ni bozanango. Aujourd'hui maintenant papa mon colonne wana sans préservatif. Et puis bozo ba pirater. Oh c'est le montage. Quel montage? Pasteur Azam nene. Pasteur Azara ba bien ancien boxeur. Nous c'est deux hommes na keza pasteur. Ata binomoko. Atabinomo, ça fait mal. Bouquet na biso pe ba semence, bo semer. Lilo bazar etikala ka prière, etikala ka semence. Ba to bazo semer belé lilo beza muke. Semence belé lilo ba eza muke. Bo moni ke tong bino boloba na ba to ya ka église na bino ba semer. Ba prière wana ba to l'église ba salaka. Yango ne bundeli mboka na biso Congo. Eza binote. Elle a binoté ba pasteur biso Congo eza binoté eza bandiminde ba prière bandimi ba sala na ba jeune na ba ko semer parce que bino mo bo semate bino mo bo générate bokoro ba bato ba gêner bino bo génété bo gêner na binoté ba semence na bato ba tiaka yango monye gangi yango monye bundeli biso na pandémie oyo et l'équipe kaka ezo leka biso le quoi bota la population tozanango bota la façon de mode de vie na biso mais les autres les kabiso ka likolo baka eza mingité les kabiso ka likolo donc nzambe atio le boko parce que ndimi baza ebele na kati ya Congo basala nzambe ba amuke on se benga basala nzambe to komi ko banga bino to komi ko douter na bino vous beaucoup matina niveau wana ndeni pasteur Mukuna yo moko pasteur tout le monde na bali la renaissance au comme la renaissance kuna au foot aba joueur té na renaissance kuna ba joueur bazolela arumba lela bagma kuna bazaba nyoso bazakuna bazolela ba joueur bazolela olinga ko foot aba joueur té ba trouble kuna balanda papi ki moto mbangwe loka bomi mutu mabomai mutu te bobotele mutuka na katia entraînement loka bomi mutu abomai mutu te asaki pe le côté coach oyaka coach na équipe. Parce que nous avons des délires rebelles, on va délire rebelle, papa. Hein? Oti qui sous renaissance, maman renaissance en gros, renaissance au Kenya, présent, au Korosom va jouer, l'équipe côté va troubler, yo pasteur. Na politique, ou micro, to la yo, na politique. Micro, to la yo, na politique, au juste aux awapi. Au juste aux à côté nini.
Si ko biso to chité dans na sex tapé wo. Kaka yo okiti suwana. Si ko donc yo partout zali. Partout pasteur wana zali ata bino moko. Botala biso likambo biso to loba te. Bas nzambe ye moko. Azo agir. Nzambe ye moko azo agir pour comme temps na ye. O to comme na temps repentance. To comme na temps repentance bandeko. O nyonso to azo sala mabe atika. O nyonso tambola mabe atika to comme na moment ya repentance. To senga repentance. Repentance to zo senga ezala sincère. Soko samela ozana nzela nzambe, zana nzela nzambe. Kamba bapate wana, ozana bapate be ozana begiza ata 50. Baseli les a partout, tila ba point noir, ba braza partout, baseli na bangola partout. Ozana baseli les a ata ba 50. Kamba ba berger na ba bapate na ba zawana, olembi bapate wana, yo wana mbangu na bale. Na bale pozo ki sal mobimbo kangi sal mobimba renaissance, renaissance. Et simbi soute, ba kimi na ba zongi na ba DSMP. Ba kimi na ba. Kuna le soute. Oye siko na politique ata yo moko passé o gérer makamonde o gérer onde neza pasi o ko gérer ngote yo moni nzambe à l'action na biso na poisa nzokane na kuzu to ebarate donc bokeba bomaka mikolo yo bimaka aza fi église bomaka ebimika aza fi église po toyoka kaka maka l'église wana mama basika l'église wana moment à la fin bosunga biso parce que bomi benga basala nzambe faut qu'on se le dise bomi benga kande basala nzambe basala nzambe te ko makambo ezo leke pa na bino bozo mo te ke nzambe ko frapper faut botika année au total ka bino fin année passée total ka bino début année 2020 total ka bino na bino kaka bino na bino bozo défiler biso na ba réseaux sociaux ka basala nzambe tozo ba musicien te tozo ba comédien te tozo ba architecte te tozo banani te bato art plastique te tozo ba peintre te tozo ra bino ka basala nzambe donc o ekomi temps ya nzambe bobongwana soinga natali no baloba ke to reconnaître nzete na mbuma nango oui to reconnaître nzete na mbuma nango pona moni mama Elena Monzila na ba acte salaka na misala na yazo sana ONG na Dieu vivant na ONG na Christ vivant azo sala ya kosala likambo ya chema bo bato ba faible azo ya pas ba faible on sentit que Christ est vivant donc azo faire vivre bato bazo ko vivre c'est ça mais ce que ya bino ezala wapi musala ba donté bo soutenir ba faible té car bo mino bo benga ka ba passer pour moi non passer pour les notre doléance c'est problème moi on les a problème faut audience que quand même le président de la République pour mon pasteur. Beaucoup on a bien ba ministre so ba nento e ba te pour ça la aventure vraiment nzamba zo lokumu nzamba zo lokumu ndenge ni nazo bimisa bino na poisa boye eza pasi eza vraiment pasi bo bimaka na poisa ndengwana tito ko ba bino nyonso tout moko pe on va finir avec cette histoire to tika to prière parce que de toute façon église eza motema. De toute façon, l'église est un motema. L'église est un pasteur. Qui est pasteur? Pasteur a moutou kwanga. Na ko lela douleur ça pas pasteur pour exandeni. Na ya maman pa nzambe na nga passer makambo bino bo mo sa biso. To linga ngoli souté. To mo mona makambo sa biso eza bien té. Do eza bien té. Là carrément je dis merci à Géry Tondeloa depuis la France ndengeni ni tozo Ozolanda biso na kati ya émission oyo un grand merci à maman Françoise Vita Matanga depuis les États-Unis biso tozo continuer kaka awezo yinda kana na Kinshasa yindi sex tape yindi na Kinshasa donc voilà on est tozawa Kinshasa ya yinda tozo tala na sima nini ngoleka fi wangu azali ya église to azali église te tokota fi yango utaki wapi yo moi celui que na kotambola na ba papa mikolo bongo sans préservatif etalio olanda ni mbongo kuna sans préservatif donc les amis de Kouli Média TV si vous avez aimé cette analyse je vous dis merci et on se retrouve à la prochaine. E bale ya Congo et jali lopango te kashi et jali changera. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Kouli Média TV, KM TV,
votre chaîne d'information de notre grande journaliste et maman Françoise Vita. Encore, abonnez-vous massivement sur notre Kouli Media TV, KMTV, votre chaîne d'information de notre grande journaliste et maman Françoise. Double brassard, en direct des États-Unis. Tolo bate, Mambouidi. Donc, Mikolo, chaîne Ezara, Moko, Ndimelangandeko. Parce que c'est les Sama, Christian Lema, du village Molokai, de Papa Wemba qui vous parle. Yeyo. Ndekonanga. Kota ndeko kota. Beta kaka. Au sentir. Kouli Media TV. On a toutes les informations. Gauche, droite, il y a Seama, il y a Nicolo. Taka tape. Kouli Media TV. Bye bye. À bientôt. Bye bye.